Komi bana le 31 décembre 2024. Moutou a seli Moussala Malam na théâtre ça Belvi Kandi. Photo bête la yema boko. Sika boy. Oui, photo bête la Belvi Kandi ma boko. Photo tombo la yé parce que 2025 est la fête. Il y a culture, mounene na mboka na biso na makambu ya théâtre. Belvi Kandi bientôt bozo monena A+. Bientôt, vous allez na ATI 1 pour la chaîne nationale ya Ivoirien. Wana za ndoto inspiration Tony. Batu musu ba o te omoni ozalaka kota Belvi bokuta na kuta na kana yete. Siko lodi le motiver lo babongo. Boso muto. Dans les chaîne. Oh, soki muto osama mama longa, bo satendre nani. Il faut bo rêver pe mama mineni. Bo bino muto osama mama longa, bo rêver bo songa na sima. To boyi. Publicité nango et puis la présentation ya acteur. Je crois bien na confiance oyo aux mon artiste aux mon actrice comédienne Belvi Kandi scénariste dramaturge et là on nini oyo aux mon ya sike koki ko ya to et là on nini romona oya ko matisa to ko proposer peut-être film bon bref film déjà c'est comme mami mais oko yebisa batu nini o bazo zela film oyo un mot gentil. Vu qu'il y a ça, la moussala est malam. Azo sa moussala est malam. Le ko ba inusa ou coupable ba dedok. Ozo prendre film et kotanga les sons et na fanda spiritus. Na spiritus. Tangu ya moni nga dedok. Na spiritus. Na kwa ko sa la kakatu ba calcul ya ba vie na bango. Message ezali yango wana Viviane Abel azalaki na repos artistique. Il faut appeler ma repos artistique ezalaka. Moi aussi je suis comédien. Obitan to balusaka koloba na ko raisonner makambo il faut paiement. Faut écouter. Atebe mission na biso to lukaka moya ko paiement. Eza mutu. Donc réponse na bino yango wana. Yango on va ko aveugler mam. Oza un faux pasteur, oza pasteur à Solote, nzamba lim saranso nzamba église no zawat. Andi mina yo bazawat. Oza na église on va consacrer yo. Étant pasteur, étant loin de l'Éternel, ezawat. Yem sabiso poto yeba. Bat muso ayebi YouTube bien. Yango na omona a bloquer ba vue. Bo moteur mikolo zo na ta bloquer ba vue. O kanga ba vue ta yo batu nyonso be ba na ba onkaka. O ya ba o déstabiliser ba onka o menacer ba vue ba YouTube na bango. Koko est ché, tire dans le couta. Bouti barisi, mon frère, tire dans le couta. Barisi, tire le couta. Non, tu es beau, il faut vendre. Barisi, tire dans le couta. Comprendre? Les lots, ceux qui chaîne non, il y a les bossons dans chaîne, il y a Mams et Baby les lotés et qui tire dans le cala. Mouta sali chaîne, il y a Mams et qui t'a. Et ça, si Mams, il y a aussi la bison du monde, sali chaîne, il y a faillite, c'est beau. Oh. Mais tant que yo messeni ici bana ça va tant que yo messeni ça na matembele yeba ke bana ba onolia ka ba messena tout na matembele zo pas messeni ça bana dans le vrai et l'or oyo salé là bana ça qui soit ben mutu na bokeseni so mutu abi caché dans les $100 yo repèse ka mutu $50 ça boy trop tard ça au jeune à SB le roi SB on le comme un mari de nuit à SB on même mari de nuit na keba. Na banze mona lelo yo tika obunisa mams bombongo na izo ganga so pesa solo zo menacer ba via mams okosi pour ceux qui ont continué obunisa mams ma pango na so déjà matcha ki mir yeba ke ba mbula ki sasa bete makasi eko kwe eko chola ba so disa ba communicateur na communicatrice o lebela rasila bango ba ya rapona ko finga belle vie. Et non pour leur expliquer. Ok. Yangom te c'est quoi ici chaîne. Ça peut à la base ya quoi sa chaîne. Eza. Kasi yangom net. Donc quand je parle de Matembele, eza ma fingati. Eza ma film et tu as ça la peut-être. Ba mesani. Eza ma film et tu as ça la peut-être ko na belle vite. Kasi yangom no bité. Ba film ya mutali boso ko ici chaîne eza si là. Pourquoi? Ba film o azo sala, ya li boso ezo pesate.
nyonso ekotikala na mokili oyo. Popolipo, popolipo, popolipo. Masolo ya tige bandi. Jerry Kobetox et Papa Kuluto famille Libota na un impact na une idéologie parce que na meme libino maramba sika mutu nyonso congolais nyonso fait comme maramba sika na domaine na yo. Tige koti na kati ya masolo ya théâtre buka mona buka kukila betu ni ba ou différence yena lumbuchi menozo ça ça jingi zenaku tala tanto banaka masolo ebele kobimate ba robunga di ebele pe bazalaka na Jimbelenge, ebele pe bazalaka na Bakwaluntu, ebele pe bazalaka na Ngidinga, ebele pe bazalaki na Kisantu, ebele bazalaka partout. Parce que biso to kota masolo lelote. Merci beaucoup na bino tout boyaka wana pona kopesanga ba effort moko boye, kopesanga ba force. Koloba Papa Kulutu ozoloba bien, Papa Kulutu ozokende bien, promotion ozokende bien. Alors merci beaucoup na bino tout. Nenge bozaka fidèle na ngai. Nenge bondimaka ba message on aka kopesa bino. Nenge bondimaka nga ndenge na musala nazo sala ngai masolo ya tige émission na bino masolo ya tige bandi benga muninga pusana kotala ngo yo moko te botala ngo 2 personnes po yoka elengi ya émission oyo masolo ya tige. Na chaîne na bino Active Final Télévision toujours na service na bino erosale la rabino musala bozoso ba gag wana ya sukaino wapi bozoso ba émission ya sukaino wapi bozala toujours fidèle na chaîne na bino Active Final Télévision. Yemoko l'initiateur monsieur M musala nzambe na pesio bambote belé. Merci beaucoup pour na opportunité nazala na télévision ya monene boye TV moko bato ebele. Parce que famille Libota to Jerry Kobetox ba landaka ye na ba maman na ba papa responsable. Émission na ngai kangisaka batu bilongité, émission na ngai kangisaka batu misute na tout aka bordir dans les seigneurs et puis na sala la promotion. Toujours toza likolo, to ebisaka bino toujours toza likolo parce que to remema bango pe likolo. Toza likolo toujours na système car ya plateau ndenge to lobaki promotion. Alors lelo na ozala ngamorote bo mesali na biso bo mesali na dio oyo dio soki bozo sepela ngo komelanga na ba commentaire wana Jerry Kobetos Papa Kuluta famille Libota na abakuku conscient azawana pona ko conscientiser ko zongisa babakuku ebele na nzela pona lokumu ya théâtre na biso azawana pe pona ko zongisa ba famille Libota pe oyo lem susu mwa mri bazongi na nzela parce que yé c'est comme si Asa Bakuku Mazane naître. Merci beaucoup à la maman chérie à moi si pour nos conseils, pour na tout. Maman Claudine Bokatola, maman Aminata Toulomba, sans oublier maman José Lusadis où on a impact, on a idéologie. Ba maman penza oyo, il y a respect. Oh bazalaka toujours on a pour na belle vie kandi de loin de près. Couple bio papa Chaboud maye momo tema ya maman Anas. Basala bambule belé balé aka eloko moko. Yoka inane a mariage comme les de biloko ba voisin. Na bosanité mamita dina de Belgique, mamita dina de Belgique, je confirme et j'affirme mamita dina ana impact na idéologie. Et naïe tika to kotisa abakuku conscient poto solo la lelo film o ezo banda innocent ou coupable. Innocent ou coupable film ça na impact ça na idéologie car ndenge to uti ko beta bango toro na film na biso de ses rivales oyo lelo tout le monde Belvia tout le monde d'accord na ba yini na ye na ba nini oh boyo ki chaîne et bouger ba mo kosela batu makamu chaîne bouger parce que to solo lango ah na baku conscient ndenge baso kosela batu makamu ba bouger chaîne est-ce que c'est solo. Et puis tu solo la nenge lelo linda famille Libota boa makambu bo pesi linda force comme mususu linda suis comme mususu nzambi na ebité famille Libota toza famille alors to koti sabaku conscient parce que ça a un impact ça a une idéologie
Abakou conscient. Ouais, chéri Kobetox. Toujours au four et au moulin. Ouais, balobi, il faut tous à la bongo, na makasi ya bonzambe, donc makasi toujours ezali. Quand deux mots, le betu nini? Betu ni baou différence yena. Voilà, yango wana pona lele yango fort na système abuka mona buka. En tout cas, la famille bota nyonso na pesi bino mbote, merci pour na confiance au pesinga et que défendeur ya batu ya culture congolais. Donc bato baza dans le vrai, ba mbote na bino ba na famille bota ba mbote na ba abakuko conscient nyonso ba linganga ko apesinga confiance. Ba yebi ke nga abaku conscient suprême naza abaku conscient moko naza anti valeur te naza lola batu wana te donc nazo sala musala nanga dans le vrai na pesi mbote na bato bazo sala bazo la culture na banana numéro 1 lokola Belvi Kandi Poutine de l'écriture ba mbote na bisika zali numéro 1 en tout cas ba merci na yo vraiment merci on est sur la biso na arti final. Bah bonne union sur article final mbote pe na monsieur M en tout cas merci ningo pese biso opportunité pour ça mingi te ba monsieur ako linga o le ka yo biso te le ka na mission nga bo finga mais yo za oboya makiona oboya mafinga voilà monsieur M oboya makiona boya mafinga alinga na ye to ya vrai to lo belaka nde vrai en tout cas merci to lo baka vérité to lo baka vraie vérité to lo baka nde vraie vérité donc c'est ça en tout cas monsieur M. Merci, Nzama Baxela, yo ba onction, ouais, Zangaki, ouais, Zalaki déjà à 60 ou 70, 80%, et comme à 100%, pourquoi pas 200%, et ça la qui toque. Voilà, merci beaucoup, Nabino, tout, obi ke ba merveille kalamingi te to bandango, après mes missions yo, to comme na séance à chaque émission, to pesa déjà ba merveille pour to za déjà na novembre déjà. Le 17 novembre, mukolo mission e koti, alors, to ba no sala ba mission, mais to ba no tinde la batou. Ba merveille na bango ba la nignon so bolanda actif final voir même bande ko nyo so bolanda ka boza pe ba famille bota bolinga ka Belvi Kandi ba mouré na ba mouré spe ya cinéma congolais comment kombo na on commentaire to komelanga na privé plus 243 98 15 35 131 plus 243 98 15 35 131 toko dédicacé toko peso ba mère vena famille famille mobimba ba fait de bonheur na bino ba mère ve kaka ba numéro bo benga bokoye bokomona donc donc ça la bena spécial et puis spécial émission Noël voilà spécial émission nabokasi na bino nabokasi ya monsieur M bokomona ne bomona na plateau ya kitoko bien ngeli awa ba oni mine ya Noël to décorer vraiment j'ai des lumières voilà ya mwana kima ki j'ai des lumières ça pena moi pena ba sapé wana pena moi ba été dans bokasi ya monsieur M na bokasi ya bana ya famille bota mais nga pe ça peut idée moko oyo to ko ça pena émission pena le 31 décembre réveillant pena to lo bela biso ka maman Belvi to lo bela famille bota c'est ma bête réveillant pena c'est ma bête to ko senga sko soutien vous comprenez ya bana famille bota vous comprenez soutien na bango eza nini bozala bolanda biso comprendre il faut bakoma omoni toza na suka ane comprendre bango faut ba commenter balakisa biso est-ce que tosala musala bien to tosala ka mabe et puis le 31 to prier pe na kati émission prière pe ko les gars système kaka ya maman Belvi abaku conscient bino tout na bengisi bino boya to la musa to la kisa batuke tala bana le 1er janvier 2024. Si tu as commis le 31 décembre 2024, Moutou a sali Moussala Malam na théâtre ça Belvi Kandi. Faut te bête la yema boko. C'est kaboy. Oui, faut te bête la Belvi Kandi ma boko. Faut te tomber la yé parce que 2025 et cause à la fête il y a culture munene na mboka na biso na makambu ya théâtre Belvi Kandi bientôt bozo monena A+. Bientôt, vous allez à ATI 1, la chaîne nationale et ivoirien. Wana za ndoto inspiration Tony. Batu musu wa o te omoni ozalaka kota Belvi bokuta na kuta na kana yete. Siko lodi le motiver lo babongo. Bozo mto. Donc on les chaîne. Oh, soki muto sama mama longa,
Bon s'attendre nani. Il faut bon rêver pe makama mineni. Bon bino bon toza mama longa, bon rêver bon songa na sima. To boyi belle vie. Donc arolekana nini chaîne nini. Boka bana famille bota boka mango lelo. Eza prophétie onga na pesibino. Tika boy. Etake mwana nzambe. Na yibaka loka mutu te, na sala ke mutu mabete. Belle vie kandi 2025. Oui. Bogota na Belleville TV. Bogota la kaka boko continuer. Mais Belleville kanyazo koma na niveau ya kokoma na ba A+. Belleville kanyo na RTI oza radio télé ivoirien. Donc yelo RTI c'est la bango akolaksama. Belleville kanyo moni na chaîne ya ba Camerounais. A+ pasa le kana film ya ma grande famille. Oh ba salana. Avec les invitations. Voilà, même tout de suite, Belleville a un niveau très professionnel. Comprendre? À jouer à film international. On a ce que les invitations. On a ce que film est produit par Belleville TV. Bella, voilà, c'est ça. Bella Production. Il y a un homme qui produit un film et tu sais que on va bien ici. Non. On nous a proposé toutes les prophéties. Et la prophétie. Ah. Bon là, on a ça fait. Bon là, Belleville non na mona Belleville. Non na mona mabela te aye. Aye singati. Eza prophétie na opesa. Et que orphelin. Belleville kandi asunga ba orphelin. Na bi na 2025. 2025 Bogota la na Belleville TV. Oui. Bogota la beka na Belleville ka na Belleville TV mais boko mona siko ba nouveauté pour 2025 vraiment kama sike ki sanine ko ekota. 2026 vous allez épisode moko fo ba na famille bota ba ko mo beta ba 500 ba 700 cas par épisode. Mais on est à Nyoko la baninga. Bon on doit ça na malamu. Ache onja. Ache matungula bien. Ache nini? On reçoit encore ba tekete nini? Ache nini? Ache matungula ache onja bien. On faut on a quoi ngamba propre quoi ngamba kongo to kongo ba teke bien. Bilo ba bongo. Et ça bilo to liongo na badi. Mais c'est maman le bilo linga ba onja. Non maman matungulu. Photo liongo na badi na biso ya ba kongo il faut api ba kongo ka pembe. Ba bilo ko Belleville zo et c'est faut on a bilo ka kitoko. Faut ça la teke on a badi mo mwindu. Kueta moko pembe. Eza tena na badi mo ya mwindu. Te ko kwanga moko ya mwindu. Te ko ngwa mute. Contre-jour. Voilà, merci beaucoup à Bakou Conscient. Voilà, ça y est, car le la Sabino qui tous un projet à Rosalango, ceux qui sont d'accord, beaucoup de personnes dans les commentaires. À Bakou Conscient, les autres anayo, si la zone ça musala naie et Belleville quand dit pas ça musala naie, les autres tous mon film na biso deux sœurs rivales et Sili, je crois bien tout le bela sikoyo film na biso innocent ou coupable, sauf imprévu, je crois bien. Nini nango et kotaki déjà nini publicité nango et puis na présentation ya acteur je crois bien na confiance oyo ozomona artiste ozomona l'actrice comédienne Belleville kandi scénariste dramaturge et loro nini oyo ozomona ya sike koki koya to et loro nini romona oya ko matisa to ko proposer peut-être film bon bref film déjà c'est komami mais au il s'abattu nini au bateau de la film un mot gentil en tout cas bana famille bota et là on a vu Sabino ngo ezalaki un petit na rôle bangote ba musu ba bulo na ninga mabe na rôle bangote na kende kaka pona la saki bana famille bota mais bana famille bota en tout cas innocent ou coupable oyo ezana cadeau non emballé mais emballé comprendre bah ba pesi chéri Kobetox chéri Kobetox fongola cadeau wana et loko yo découvrir na kati wana eza la meilleure na kati innocent ou coupable ça cadeau moko boye tela kaka cadeau moko maman Belleville pesi oh Belleville kanya pesi pona famille bota pona famille bota na ba mourir omoni Belleville kandi aza mutu moko boye. Donc, Lélo, il faut que monsieur le rôle président de la République. Dans le monde de la comédie. Président. Il y a République, il y a comédien. Ah, ça c'est fort, hein? Ah, aux yeux, président. Tout le monde comprend. Tant qu'on a dit président, dans l'obité que, Mikolo Kala,
tona bandeko oza lelo baza koexiste te na fingi fort na bango peut-être bato bamusolo oza mabe omoni yo bokomini osaki jalelo te nalobi boye na fingi baoyo baleka te et puis za to bongisa place à nini wana fonction ya ki président leti na fonction ya ki président ya bato maboke to ya mboka azala président c'était azaka président. Voilà. Même si bato ba français makasi. Voilà. Directrice ya école na directrice ya DGI. DGI ba obenge directeur. C'est ça. Tout ça bana ba lakisi. Ya kitogos. Ya moi français variera moi mon. Et puis tambola moi. Vous comprenez? Donc na fingi bato ya kalaté, na fingi pe bato baza sikoyo te. Vous comprenez? Mais par rapport au ndenge Belleville zo salela musala na ye. Face à la présidente. Voilà. Comprendre? N'engé Belleville ça musana ye. Donc voilà. So kobenga na benga président na ndenge ni. Premier ministre au monde Rosana. Premier ministre. Non tanga na tie, so na no tanga ye koma. Poyo Belleville président. Non pesa aussi ko. Non il faut premier ministre Rosanini. Pour na nini na benga bongo. Oui, non pesa qui va pour na benga Belleville bongo. Pour na nini? Au moni Belleville vi ki asala ka musala ya malamu azo sa musana ya malamu loko ba inusa ko capable ba dedok ozo prendre film e kotanga ne biso na fanda spiritus nga spiritus tangu ya nga dedok nga spiritus et puis félicitations na PC sous félicitations neso jeune fille wana na benye mwana na ki mwana na ngate me par rapport ninga joueur qui nezo mwana wana tegra omoni tana so au moins so différence ya Belleville pe na zela no pardon ole kelanga maluba yozo la satega ngape na spiritus mama Marie Hélène sœur nanga Marie alelisanga na tableau ya Alexa Koufi asimbi bible na maboko atomboli loboko na moni kapinga ololo mama biso ninga protéger biso ta la film na biso ta spiritus a danger on dit bien pour des dogs te spiritus spiritus a danger pardon ata la famille bon commenter ba film na biso de ça mais ngai spiritus film ya Belleville kandi nyonso eza bien ozo ko spiritus mais nga na zo des dogs onja oyo Belleville kandi a cheki ne ite esala na Congo te Belleville ina zongo na mikili akiti na ngwa chona lobu. Voilà, tu continues. Pourquoi on a bengi Belleville président? Vous comprenez? Parce que moni Belleville lelo aza mutu oyo soki to sengiye asali. Président de la République, mutu azo diriger mboka, aza population sengake. C'est la biso boy. Donc la biso c'est là, atongi. C'est la biso boy ni mwi asali. Vous comprenez? Batu Belleville zo sala théâtre. Batu wazo sengaka sikoyo alobaki boy batu mo ba Belleville betela biso lo mo bo pour novembre na décembre déjà le là a betelo pour Belleville na ba mois en otala et na mo lo ba janvier ba décembre wana ba le 8 mars ba mo moko boye saka na ba Temesco yé ba film ene minga salaka et coïncida ka makambo sami na film ene soit et salami soit et éco salama tout le monde a mariage triqué tout le monde a couple croisé mariage triqué au monde a makambo ko na mboka na biso tout le monde a kin makambo bon monde a makambo sama na kin bon monde ka kasiti non le que Belleville kandi alors on dit c'est na biso moi mission personnelle maman no sala avant akene ko yema nzembo abuki mabolongo Belleville kandi avant ça la pièce moko boye te wana prière ils a pris abuki mabolongo comprendre ce qu'on a katsa en dehors il y a savoir ya Belleville kandi nzambe arobaxela été yona bengi président biso to senga kaido za ko mo konzite biso to senga mo konzi nzele bonga mo konzi to ko za plus mama Belleville taila biso likamoyo ba fima bien sate tela biso likamoyo kuna bat ba sa ba liate ba sa ba fima bien te yo sala biso ya donc mais Belleville yo sala biso innocent ou coupable parce que yona ici bana famille bota dans pe sabino de films roboé
nani akozala les premiers ya kotala film innocent ou couper temps bobo kango. Nana posa challenge épisode ali bosso et beta 300 vies 300 cas 300 ouais 300 cas épisode ali bosso parce que j'ai comme tox na émission parce que ça to ba ya une émission j'ai comme tox to ba 100 famille bota to beti yango déjà c'est gars 100 na bo na ligne sous T de ça et quelques 300 ou de ça et quelques 300 na ligne na à chaque épisode faut ça 300 ba 400 pourquoi pas tout remettre à 500 bana famille boto bika ba capable comme ça tout 500 épisode mo yebi ngo ou ba ba yebi ke ba ça capable pour ça moi mkebu voilà ozo comprendre makasi kade makasi mafute mata mafute national banda faut partir sur musoko dans kota Bercy dans la tombo kaka vous comprenez donc on a lobby bana famille bota bino nyonso na ebisi bino ngai etake abakuku conscient bo na posa épisode oyo tango yeba pour exactement là bino boyo abakuku conscient yo ndenge nini yo yeba ki cadeau na so cadeau au Belvi kandi a meilleur cadeau mafuta oyo eza parce que solo mama mafuta nango tela affiche film en novembre tela affiche ezo film en novembre ngako no ko boule affiche na mitie premier épisode ekota lelo ngana mi mona premier épisode ekota lelo ate bo finga no bimisa mbongo na obinga na fisho na mi chamu pandi na juna chona balabala chona bandal telemi ya mulai voilà faute de temps télévision zangonga na ngana passer pe message o batu bozwa boko trop tela baninga bande ko famille bota o tuna ki question na bande ko musobo ko mekoloba omoni asalaki matala na bazo tia esu na film te bo fongola mato bozo ba papier na biki bokoma actrice comédienne Vivienne Abiel na lobi boye message eza boye o botuni famille bota botuni bande ko pe bolingaka posa bino za ka Belvia ka bwana batu nazo pesa bino réponse actrice comédienne Vivienne Abiel ba film ezo ya bozo mona yi mais boye bangoki musala ya théâtre za musala ya mutu soki bino bolingi bosenga ba reporter bolingi ka ba tchaka bino kana ba film yango bozo mona bozo koma na ba manque d'inspiration soko jouer il faut senga pe moi repos o pe misa pe mutu po o créer pe bokanga eloko na oloba na bino eza na ba bactère ebele basenga na bango ba repos eza nango facile kende ko na Belvi na pe mamwa mkiata na 3 films ale bino boya na internet omoni bazo tia lisusu intelite c'est que ba bebani da cause ndenge nini bazo tia yete gestion ndenge nini bazo tia yete moseka ndenge nini bazo tia yete Marie-Jeanne ndenge nini bazo tia yete donc vous êtes là pour na kwa ko saila kakatu ba calcul ya ba vie na bango message ezali yango wana Vivienne Abel azalaki na repos artistique. Il faut appeler ma repos artistique ezalaka. Moi aussi je suis comédien. Obitan to balusaka koloba na ko raisonner makambo il faut paiement. Faut reposer. Atebe mission na biso to lukaka moya ko paiement. Eza mutu. Donc réponse na bino yangwana. Voilà, je crois bien pour na film na biso innocent ou coupable promotion ezali famille bota lelo na 16h30 lelo na 16h30 film ezokota premier épisode nana kozala mutali boso akotala ngo comment commentaire na yo na chaîne Belvi TV ngaye yo mutali boso tango koti koma ngam na koti mutali boso toye banana koti mutali boso to kwa kotanga kombo na émission to na émission to kotepo wana cadeau na yo voilà ola c'est eloko mo ya bien bana nyonso ya famille bota ba abaku conscient na bengi bino ba esa ni na likambo ba abaku conscient baza ba amoureux ya culture cinéma. Ya cinéma voilà comprendre babaku conscient ba bongo nga moko mutu mukonzi na bango abaku conscient suprême yo babaku kwa batu yo komisi bango ya yo mais babaku conscient suprême ngaye ce qu'on a bengi babaku nyonso conscient boya oyo akozala mutu ali boso ekotala film na biso innocent ou coupable okomika ngaye yo to ko dédicacer yo na
chaîne Artifinal télévision. Chaîne Union sur Artifinal télévision. Ah, yo bandi. Chaîne parler dans le vrai. Au bandi polémique. Voilà, to longwe vraiment na régie ba ko longwe na biso affiche oyo. Tocha image o ne tozo suki ça longue émission oyo. Voilà, merci beaucoup régie. Tout est coordonné par moi-même. Jerry Kobetox me tout montre. Voilà. Je crois bien aux homona ndeko oyo nenga omoni vidéo oyo. Est-ce que on peut permettre nga toyoke mukie? Toyoka ye mukie. Toyoka ye mukie. Il faut déstabiliser jusqu'à la fin. Est-ce que y a yo un Zapolo? On va avec les mams. Aux un faux pasteur, aux pasteur à Solote, Zamba Lim Sarasozaba, église de Zawap. Andi Minayo, Bazawap. Au sein de l'église, on va consacrer yo. Étant pasteur, étant loin de l'éternel, et Zawap. Yem Sabiso Potoyeba. Oh, ayebi YouTube bien. Ya on a bloqué ma vue. Bon, moi, Nicolas, ça a bloqué ma vue. Oh, quand on a vu, yo batu nyo so be bana ba onka. O ya babe o déstabiliser ba onka o menacer ba via ba YouTube na mango. Ta la chaîne à Gesho. Babe bana no audience bien. Ozu ya Nicolas Bakata. Ba vieux comme ba 1K. Plus loin que notre ton ya Nicolas Bakata benga ya Nicolas Bakata za kilo. Na peut kilo ya Nicolas Bakata za kilo andeni. Donc tout le monde a soifé d'argent. Tout le monde a un intérêt personnel. Oh, tonga mams nenyos. Oh, mon mamste. Na chaîne est quand la tamakasi. Soit je jouer pas tout musus à la tamakasi. À tamakasi ndé ni za bilamba na imoko ka ba bilamba na lataka. Pour le cause aller ingrat jusqu'à ce point. Plus loin, OK le ba ya na total ya on va jouer sur la SBT. Yo ma no mona ya Thérèse à un moment donné à limoy pe la SB. Pour ni ya zo peut être ba loi. Mais tellement même ça lingara ya no. Na bolingo sola bate ko simba te ko bonga te ya no abundela nga. So lelo batu musu to mona ba comédien musu ba koma la mam ça indifféremment. Eza pona papa azaki so abengi mutu na bokeseni. So mutu abi caché na ngeza $100. Yo ngo pesa ka mutu $50. So aboy trop tard so au jeune à SB. Le roi SB yo comme un mari de nuit à SB. Comme un mari de nuit na Keba. Na banze mona lelo yo. Si tu as un mams, on est au ganga. Ce pesa est solo zo menacer ba via mams au kosi. Pour ceux qui ont continué bunsa mams, ma pas on a déjà match qui mire. Yeba ke ba mbula ki sasa bete makas eko kwe eko chola. Voilà, Barezi Banza. Ayaki tour à liboso à lobby. Yami balé yango yo à lobby. Ya tour à liboso je crois beto sola ki ngona yo. Aki lo ba makambo za na maîtrise te oyo boîte yebisi. Oya eko kosa ke to vanda ki tozo lia tozo mela. Ok, archi faux. Ils ont des boîtes ABC. Ce que tu vas juger, bon, ngana juger boîte ABC. Bon, selon yé, à juger boîte ABC. Ce qui boîte ABC, ma kamali bosso lobaki. Aïe kolba suya mi balé. Pourquoi pas boîte ABC? C'est terre kolba makamwate. Pour ya kolba mi balé oyo na mukuso répondra poto comme na suka. Koloba ke ndeko oyo azo vilipande toujours yende mutu aningisi chaîne ya mama na bino ce que zo tala maté il paraît-il yem taningisi chaîne est-ce que lelo tala caméra soki ndeko na biso azo tala maté ezali ndenge barezi a lobby et puis abebana na batu mususu mama na bino abebana ba comédien mususu pona mutu oyo plus loin sera proposé mbongo $100 ayesi mutu ana 50 mutu ana proposé 100 il y a le 50 mutu ana rejouer na SBT la sœur Thérèse avant de rejouer le sous-souté likolo mutu oyo après kocha Belvi ache le sous bat oyo babebana mama na bino pona mutu oyo ngai je pense makambo oyo bana abakuko conscient beli bayebi na lobango déjà koko eche tire dans le kuta boti barezi mon frère tire dans le kuta barezi tire le kuta non tu es beau il faut vendre barezi tire le kuta comprendre les lots qui chaîne non ya liboso non chaîne ya mams et baby les loté et qui tire dans okala
muta sali chaîne ya mamsi kita eza si mamsi mo aussi la si la biso yemo muta sali chaîne eza na faillite boy na ndenge ni mais tant yo meseni si ba na yebisa ba tant ozo meseni sa na matembele yeba ke bana ba onoliaka ba mesana trop na matembele ozo pas meseni sa bana dans le vrai et l'or oyo salela bana boza omoni wala ba tumso mais omoni e mona na sepena bana famille bota bana famille bota Belvi Kandi a meseni si bona musala na oyo za théâtre yo petango ya oyaka na mafinga te oyaka kaka na musala wa Belvi Kandi eza théâtre mais c'est différent na batu oyo balobelaka sila ba so disa ba communicateur na ba communicatrice oyo balobelaka sila bango bayaka pona kofinga Belvi et non pona ko explique OK yango te c'est quoi ici chaîne ça à la base ya ko sa chaîne eza kasi yango net. Donc quand je parle de Matembele, c'est ma fille. Et ça va filmer tu as ça la peut-être. Ba mesani. Et ça va filmer tu as ça la peut-être ko kana belle vite. Kasi on a bité ba filmer ya mutali boso ko ese chaîne eza sila. Pourquoi? Ba filmer o azo sala ya li boso ezo pesate. Ah. Comprendre? Ya solo. Ba filmer aussi la sala. Y entend ce que pesate. Et pesate. Wana li boso. So ya mi balé. Tellement ba mesani sa susu batu na mafinga ba moli ke film e pesa te amam tuka tout dans la zone de mafinga ba préfère batala na mafinga ya ba yagola ya ba Miss Lolo mais ba Zuma ke ba hôtel la théâtre aussi la cheli bango tika boy ceux qui si là aza vraiment leader ceux qui SB là vraiment ya sila abenga na bango nyonso abenga na bango nyonso azongisa bato yo baza bato baza ba kopesa ma yele bango nyonso siko yo lobi ke asa ba filmer ke o mama Belvi osa tata bengani bango nyonso koma kana niveau te soka bengani bango nyonso vous comprenez si azui bato oyo ba kosala musala ba communicateur o ba sona ba communicatrice o ba sona dans le vrai comprendre azui ba communicateur le roi ba bino bo azui yote yoka bato ba o azui ba bino na lobi boye ate loko eza mabe tant que ozui ba communicateur bata ba oloba ndenge ba sa promotion te na cité non qui non ya autre sona azui ba communicateur o ba sa musala ndeti na bino boye comprendre ba biso boye o ba sa musala na lobi te ke ba famille bota na lobi te ke so ko so koko ba za papa kulutu te baza lo lenge na baza lo lenge mo ndenge ya sa musala voilà ni asala musala ba sa pièce moko boye ba tia ngonde ba tene bo mona ba innocent coupable ba tia ngona sima ba zo betela ngolo yaka wana de 1 de 2 on comprendre aluka batu oyo ya malunga oyo ba no komelela ye aluka ba scénariste ya bien on comprendre aluka lisusu batu ayaka ba biso tozana biso nano ya na koyiba nga ba onja na Bella production na Tali Bella production omoni nango obi so na moni nango filme kaka et que tu ngani ateli filme boy otali ka filme boy jusqu'au yibi yoga côté la filme boy omeka ni ateli filme boy net atali peut-être des doc ateli le mais des doc te biso biso to sala ki m sou biso to biso filme elle ngolo quoi des doc mais omoni faut ça la casting faut ça la casting ya bien moni ba casting na Bella ba sala casting a bien casting a Belvi pe ba misusu bazo copier ngo kasi on a bien si acteur on ndenge Belvi akutanisaka ba yena no na makambu ya casting comprendre ba tali mutu ngana yo yiba ba onja na longoli onja na longoli ya casting na yesusu na tali façon ndenge wana sko ko sunga ser na biso obi et sunga ser na biso et sunga sila voilà lelo yolobaki eza na ngote tonto wana te muta abebanisa mams na bino na batu mais ba reza confirma ngo ba comédie belé ba bebana na mams pona tonto wana il paraît-il ba ndolo ba $100 et soit le $50 au jouer sur na SBT tout ce qui ça na question c'est que mukolo SB si ba rezi boyo c'est tona ça non que ba rezi ba vrai ba kuboy ba ba rezi ba kuité baza famille bota révolté donc ndako na bango ngoyo ndako na bango vrai parler na bango wana kuna vous comprenez mais akina asko pas voisin
mais vrai parler la manguna ngwana kuna so pesi baresi munduki beta Belleville beta été beta Belleville munduki te alinga Belleville parce que vu que Belleville n'a pas bêtise te vous comprenez il y a un peu ça parmi banti valeur au Belleville benga voilà so peu ça y kana y ana cop na y fa finga azola vous comprenez parce que vu que Belleville accepte ma finga te il y a un peu ça y kanda akoma famille bota révolté mais so pesi mundu ki beta belo beta été pour alinga Belleville et monsieur Sili na mayon na ça et monsieur Sili te on a ça makambo papa c'est vous comprenez donc baza ba misulo baza bato yo bango nde bazo benganisisa bato malonga pembe na sila ezala ngo tonto te tonto parce que ba kolaki boso abenga akayem takaboni si Belleville na sila Belleville suna sila bomoni te simbite to beta so po so te ba babite yem takaboni si Belleville na sila e misa sila mutema mutu mabe et vous assistez là vous m'avez pas monté et d'ailleurs mutu ta sali oni ni tu sais nyo soto lelo ba pesi Belleville raison ma finga nyo soto aussi kasi yango ya yo la fête ah yo ko pas on les ando procéder la barrage ça bongo à la fête ba tini ende so abi nena ba ki ayim ta sali ya be si la nani si la Belleville ta ida si la mama chaîne Belleville ta ida sous te Belleville mu ti Belleville na raison ma kasi de tout le monde que mambuso zo lobaka eza ngo buso ba c'est te ke bongisa abemi ça Belleville mon rapport maté abemi ça bato tout abemi na sila eza ye ayo bongisa et monsieur Sili pesa bambo lokuta sokozo kosa yeba que un jour au bunga lokuta au koyi dans le vrai yango moni ba réussi pesa bambo te papa en tout cas balobi na pesi staff Bandal Bomoko Mobimba en tout cas balobi match eza donc eza ko yinda match à Bandal Bomoko na pesimbo tena un grand partenaire ya match à Bandal Bomoko Herman Ntumba motema ya maman na biso Bill Gantumba na pesimino bambote je suis Nyala Meshak Nyala na pesimbo tena Rams de Boston par Mandela na pesimbo tena Zeis Balenciaga balobi boko beta maboko ata 4-0 na pesimbo te lisusu vraiment na exaucé chama bambote non vraiment trop na pesimbo tena Sephora Mangovo en tout cas mbote na yo na Lekia ya Melissa Mangovo en tout cas bambote na mino vraiment trop famille Mambona Mobimba bo s'abonner na Artif Final Télévision voilà bambote voilà merci beaucoup Natikio voilà et ngaye monsieur Sili en tout cas bato botalaki biso bo supporter biso et monsieur Sili batebele na moni batebele ba ko mana commentaire papa kulu tozo kata émission avant télévision zangonga tokutani de monsieur Zalikoya botika la toujours connecté la chaîne Oyo Active Final Télévision film na bino innocent ou coupable et ça l'impact et une idéologie maman Belleville kandi nyoko la bango na scénario